tokene wanyo ska babio bersi mitaki misio alandaka bato na ebite ba question nga ba réponse ya yo okoki moto bersi te le tribunal te oh et comme son moto atumba bataba. Non, je ne sais pas. Moi, je pose la question et puis on répond. Comment kwanza comprendre mana moso pusana ah mama mama yo ma swa kata pardon bobo ma pardon balobi PDG nosa oya sama kas abima sipo yeyo elombe oya sama kas abima abeteki bokoko onga yena linyoko babeteki bokoko onga yena linyoko nyamuragera panza linyoko tomona mosisa bayaya dala baga linyoko linyoko nango bamai ekopesa kaneshina motonyo Subira utigelenga na nyogolongola ya kosongela butu ala bebe ya gatobina chipingongola litimata ya gatobina chipingongola mokonzi Alekila ya basusi na ya mukulele katangi bekwa arme na balana na beseki ya sentima zoka suse bandelanga na bandetu ekomyo bidanga sante bakomyo benganga miyoto ekomyo bidanga sante bakomyo benganga miyoto atalekinga na bambongo mabelende mokonzi neobosani mbapasi nyonso tomona loba bambula ebele esila na mokolo moko mbameka na ngai ya sentima ekomi osila etie kimbukusue festival musique. Merci beaucoup Prince. Merci. Voilà, merci, j'espère que ouais, voilà, donc j'espère que Bilingio continue encore, très chers téléspectateurs. Et j'en profite comme ça de l'occasion pour faire de gros coucou à Boss Kamoufra, 27 ans d'expérience. C'est Bakoya, Bakole Kayo, l'insilamable, l'incatanamable. Donc voilà, au cas, t'en auras jamais quoi. Prince, bonne santé. Ouais, santé, vraiment, donc pépère, comme on dit. Comme on aime bien dire, donc santé, ça va, quoi, normal. Voilà. J'aimerais d'abord observer au prince d'Angola. Est-ce qu'ils ont vraiment combo na yo to prince wana pezara ba combo mo ba pesa yo na musique? Bon, prince ça va combo na puta. Donc c'est par rapport à la maison mère, les rois de la forêt et mutumo ya ki ba mundi face à la prince. Prince ya wenge musique à maison mère. Prince d'Angola. Parce que d'Angola mutapesa na mutando benga mingi bomo za wata. Angola, Luanda, Angola, tu es mon président, prince. Kabinda. Après, c'est quel prince? Le prince de l'Angola là? Après, prince, non, les princes de l'Angola, non. Bukatamba, mon prince d'Angola. Vraiment. Donc, voilà. Donc, yango, il y a prince d'Angola pour côté la maison mère. Et s'il faudrait parler de parcours, c'est que prince Abandam Bamon la maison mère. On a Lionel Messi, Mbalamo à Barcelone. Dans l'équipe, nous sommes mis à beta penalty. Mbalamo à Barça. Ce qu'il faut, c'est pour Barcelone, Mbalamo Zoyo. La licence à Liboso na signé à Barcelone, quoi. Lionel Messi. Bien côté qui ont les lots. Wenge. Les ans à 400 autres, Wenge Balongwa. Mais presque, tu as fait déjà combien de temps donc pendant Olongwa, tu dis que Olongwa 2 fois. Olongwa à Liboso, Olongwa à Mibale. Mais ce photo 5, ça va nombre d'anneaux ça là. Tu as combien d'anneaux dans la maison mère? 8 ans. 8 ans. Voilà.
Et voilà, donc avant de mettre ma solo, on a eu un groupe, on a mis ma solo et belé, mais je me rends quand même naïba parce que Prince, je me souviens tout le monde à une émission mon Kala. On a déjeuné maison mère avec garçon sexy, hein? Mon confrère on appelle Simboté, à passant. On est dans qui tombe au Prince, au Longwa. Azongi obeti bamrambono ezanga neti mutu boye azanga retara kanga keche puis atikali et voilà ozongi et na émission no Jurac ozongate si je me dans olongwa lisusuté si je me trompe pas bon au premier taka ba fan ya wenge musique à maison mère le premier taka ba fan ko olongwa lisusuté et voilà les lolongwe bayebi skonini bango mo bafana sans kuti yoloba bayebi na bango ki ba pusi pe botika mwana bato kene wanyo ska babio bersi mitaki misio alandaka bato na ebite ba question nga ba réponse ya yo okoki moto bersi te le tribunal te oh et comme son moto atumba bataba. Non, je ne sais pas. Moi, je pose la question et puis on répond. D'abord, ngai nazalaka fier. Au monde animateur, bana maison mère wana ba bazala, ceux qui toza, ceux qui 16 déjà, ceux qui 17 to komi. Le seul animateur na uta ni orchestre ngai bon dis-nous na yambala moko na wenge maison mère bon dis-nous poto zo temps ibele oui si faut ko banga bato na yebi nga na ko banga kuto na banga bangote obie ko longwa pona bato o soda nde bofandi bo bon dis-nous poto zo temps ibele te prends je sais que batmi bazola na biso baza pour ça vraiment ya ko zo ba réponse bon peut ça bango bien dis-nous peut-être la première photo ya mbona nova tendance ya pona ba fan ya nova tendance c'est so olongwa pona nini pour la deuxième fois olongwa pona nini pour les destin et c'est ngai bongo et puis olongwa même pas 2 mois juste après 1 mois au lancer générique c'est que zaki na bandaka là ah ben na ngana tous mona bato tu basana bana banzembo na bango ba animateur tu bazana ba générique na bango. Ah bon? Ben oui, on aébissio. Tito sera bon, to sera na banzembo na biso biso nyonso. Bobo za la mino déjà prêt. C'est carré. Le banga monto ya mi mutu muso meso mera banga ko loba sino ba olongola e. Ngasko na za na ngamo ko loba mo vérité mo muke. Tito sera bon to sana makam na biso mission na ko vanda za nzembo. Ngana ba générique belé. Bon, tellement na ingeta na za pe na soifé ko bwaka pona lobaka ingeta ngai pe na ngana sala nyonso o ngana yebaka na kokaki ko sala ponde na zonga ki batu ba sentir en tout cas retour à mona mbalo. Mais ça n'a pas été le cas alors. Pourquoi nous y œuvre za kati na ngati ya moni na sala ki boye mais na nga pena na linga soutenir longo moni le roi de la forêt na benga que Jésus et nous sommes des apôtres so tali na Bible Yesu aza cher azaki mutu esprit saint ya nzambe ndeza kati na ye c'est que azaki pena mabe na ye mais so tali na Bible mona place moté ba bomba loba maba Yesu bato ba koma Bible pour ani po bazana posa bato ba croire toujours na mutu na bango mais nga kati na ngandi na boya attaque chrétien na yebi que Jésus ala pena makamna mabe mais bako koma moté ndenge mo na le roi de la forêt mabe na ye na osepela ngai o nazo prêcher évangile selon ye mwana na ye na lobati bato bafinga finga ye bafinga na bango ngata na longa premier tour so luki un site pas vione ya la rati mabe basala ngai za mukie bolamu basala ile ki mabana na vu que ma soleze beto beta mais prince avant pourquoi dans le sélection ta moi et le moi mukie hein moi boire na mondio to mana chambre ngana sepela mi mitan zala na ngwa bondela serinanga oya lovakanga wala mwana bondela beberanga oya sana na melina mbongo na yote na latina poshe na yote na bimina mbongo na yote mukolo mbongo azolia mbongo ne samplenya zuwa yango ya nini oya wasayokelanga kutuna mapusani pene na ngana zalaka allergique na kokoma kwanzaka contre ne mone moso pusana katuka e mama mupende mukusa mama mupende mukusa mama mupende mukusa mama mupende kwanzanga na kwanza yo mupende mukusa ya malinga jina ganga singa na miboma jamais majalou Salité, vraiment, et Yokani, voilà, j'en profite de l'occasion pour na couper sa bongo, un big dédicace, on a vu un Nzambe, Congolaise, héritier, voix
robot c'est qu'il y a un ramté à Mabé. Et Congolais. Vraiment. Et pourquoi pas faire de gros coucou comme ça, na PDG Dicolore, depuis Kavuba, sans oublier Keita Madioko, boîte noire, entre Bavier Nanga, na beau sanité, Landu Mavanga, LM Vitidoge, Mokondi Abadjogo, donc à tout niveau quoi. En tout cas, il pas côté masolo. On a bandara papa pingi. Luanda babi badjoko pe ba côté masolo no va tendency. Papa pingi mbibe bazakuna ba Yannick Makangi la bandre lycée Ochichi na wakati yo pes Carlos Vibração. Vraiment. Donc yepena donc ya palais. Wa pinda sponsor émission. Donc bambota émission. trop bana Luanda Chico Stere la pe vient ngana profiter pe donc disque Zoya preuve à l'appui combo album na 6 titres na yembi moi 2 rumba, moi 3 rumba. Na beti nzembo moko ya kintueni ngakuna lingaki lelo kuna loba na mingi te te ozaton ça mo boka mo na beti musique wa mboka na ngai po lelo to mona bato wana ba Nigérien bato nino to kumisa lelo so tali be musique ngo ezo rene zaka ba bilo na bango ya mboka yango ngape na beti lelo mo mboka na beti pe décaler moko ba kolondombo to ozaton ngo mais album ne biso ekobima ko album je crois plus ou moins comme on dit l'homme propose, Dieu dispose. Vraiment, l'homme propose, Dieu peut propose à disposer. Donc, on a vidé le boulot. On a dit que il y a un petit peu de temps on a studio. On a déjà tous les cannabis. Mais comme on refait, ça va un peu rapidement, oui. C'est comment refait. Moïse allo bae, Moïse allo bae. Problème simba motema na yo belela problème ozanango oyanga inde problème chéri nanga zongelanga azonga ye nzamba Moïse beba zonga ye luka yo zonga tati nanga soki ozongi te nakokoma kolela lokola ya Noël ndenga lelaka Sylvie na ye Sylvie ozongi luka yozonga tati bobetela igwe maboko luka yozonga tati soki ozongi te bongoi nakokoma kolela ndenge papa chéri alelaka Amida na ye Amida o namoni aki ndoki pardon luka yozonga tati luka yozonga bongoi soki ozongi te tati nakokoma kolela ndenge quadra koralelaka mamali vraiment bana mama vraiment botalekela mo nzambe oyo mère sadi bimaka mesukaka na balcon yozonga tati tati bomelanga champion kuta na papa Tatiana chelanga na seye lelonga na sakola mbotika na sakola PDG ndosha na sakola falotika koto mo muki orate bilenge nyonso mokili nzambe apesanga na nzotono oza na depo basentiment tati opesaka ngai ya en vrac kita moke yobinisanga mutwashi mata moke tobina mupende mukusa tati mama wapi yango kwanzanga na kwanza yo à suivre quoi wana biloko soya Gila Ngimbi ingénieur Diedon Poi alingaki na kanga singana ni boma jamais ça c'est le maréchal qui chante vraiment yaya na bien maison mais on komi bomate ya komi nini ya libanga bon prince nga répondre na nga nyonso ozokima toka répondre tena kima te nani ozonga na mambo groupe petit na nga na yambi na orchestre nga na yamba bato nyonso ba ya Lobelo ba Diego yo ki otiki bango ya na ka jambo héritier kuto wata longo héritier ba faire écoute ovia bana ko tiyo kan biso omoni biso tout tika na wenge wa tia longo mba moko ozonga esuste me yo longwaka ozongi olongwe so moni mbali mutoso moni yango tiko moni tiko libala so moni mobali chanja basi bazonga ka bakima ka fo tuna tiko mobali wana basi bakimela ke nini senga na mosi malamu na ngana meka so libala na kokite na kangi bisaka na zongi les réels patron José Iso ozonga masolo voilà donc prince j'espère que tozonga esusu nayo
Oh, il y a des caractères, tu as apporté moi et puis moi, moi, et ça bien maintenant qui est non côté à régie, le réalisateur patron José Isso. Non, tout ça, non, tout ça. José Isso, c'est élément que j'espère et ça la plaisir, on a Joël Mabassi, hein, donc manager quoi, c'est qu'il y a émission Onova Tendencia. Et pourquoi pas, maman Abota Dieu Singando électrique, maman Denise Kikola, sans oublier mon petit frère chéri de Best KTD. Depuis Luanda. Ah, c'est un an d'Orcas Donatella en tout cas. Babi, RDCP Samela, quoi, qui n'est pas Samela, merci. Nandengo ye ko assister biso na émission na biso alelo. Le patron proposé sur les moments et pour ale mami mama Oyoyo. mami mama lata papa lata wana saraki pona bana mukonza mupende mukusaya wana yana nubole kambala moko mupende mukusango yango na toke mama mama kwanza ngana kwanza yo mama mama mina ngasilikano yo nagobondela yo te malamu ngana bondela sheri nanga oya malamu ngana bondela bebe nanga nabimi na mbongo na yo te nameli na mbongo na yo te nalati na poshe na yo te mukolo mbongo azolia mbongo nesamplenya zuwa yango ya nini anga kutunanga posani pene nanga nazalaga allergique nakokoma kokwanzaka komprene mwana moso pusana mama mama yo ma zwa kata pardon bobo ma pardon balobi PDG Ndosa balobi le PDG Ndosa mupende mukusa yango ye o eza générique o eza na kata ya disque PDG Ndosa nazobelela nazolela balobi patron ya ba hotel na biso ya loto lala na osho ka 22 net na mikili mikolo to lala kuna na ba petite sœur yango zo mona moi Merci Prince, merci. J'espère que tu as commis déjà cochité, mais quand même, avant que ça moi le basuka. Mais non, on a tout non Prince. Il faut tout repena, au tigre l'idée à libérer là. Un groupe non? Et ça orchestre sali, un groupe d'accompagnement. Orchestre nioso na ba groupe nioso za na RDC za ba groupe d'accompagnement nioso. Au moins ate ba goma wenge musique en concert, Weranson en concert. Nini wenge muzika maison mais donc wenge muzika mutuko accompagner ndenge ngapi na sali basutukela bango mwango te banda fali alo bango ko groupe d'accompagnement ba komaka ngape zana ngo banda kala ndenge mozo mona ba masa oyo donc voilà quoi donc nakola panda ité mais na ndimi vraiment te na ozonga so maison mère tozala bien boy bien pour tous à bien faut tous à tout le monde na kaboué mais est-ce que ba musicien za mwanza ba musicien za na bon liboso to oesika ba mususu ba kenda ba mususu ba zape na maison mère wana ba masa mususu ba petit na mususu ba ya mususu ba koti mo ba orchestre ba danseuse na mususu mais ba mususu ba za na ba kin ba kelela ba musicien te ngakune na oboya na posa mo 5 musiciens ka bien moi 4 danseuses moi 4 batasima mo boye po bate belé wana et comment on dit choral mo ya gospel bon faut pas après bana bato RL ke belé ba ozo tango s'exprimer te pour baleki mingi voilà na invité tant vraiment ils ont boulot na ngena pesa to musicien so ta moi libanga mo mais non mon attend na ba oyana bango ba bandoleka omoni nazo lexa bango bato ba mona ka bango donc ba mona ka bango ba yeba ka bango déjà comme ça bango ba sena ba featuring mais mafuendende ka yende pena li pasa rosalo na déplique peto eminze momoko na bana mai oyo na nyenya boyeba ekaka to yembi na ye mukongoni luma boyo kaka banzembo boyo ka biloko ebele bato balinga Prince disque sili na tika na nzembo moko na oyemba na studio vraiment na osala fierté ya ba animateur tout o bayemba ti parce que l'animateur wana pena na olobela ngona beta pena sete ko yembonga na oyemba na ona oyemba bo bando fuyi me animateur ba yemba boete poani obike batu bayeba kiter ba monika Chakalov o to sena déplique ba moni niveau na kei na la mo se souvient beaucoup na la vie est belle ba mwana mobale obike enze mona ka bimba to sombi des champs parce qu'on a zo ba tena sala ndeni ko ba single to ndeni
Vraiment, allez mon kulupe en passant bambote donc bambote na pesi bambote na bana nyonso nano ya Mbinza parce que commune sans complexe Mbinza c'est Mbinza ce que ça likambo c'est que Mbinza c'est paradis nazawana bana selemba nyonso bana Tokyo mwana na bino ponga pena zana mwana selemba magana kenda ba commune na betela ba commune nga tolo do bana selemba bana gal bana Tokyo tu bambote na bino kala pete na zoya wana na G5 kermesse na biso moko ya ntsala David mais ma fwende ndene fa bo akata mo eloko moko to liaki na ye bamelaki na ye bamelaki na ye suka kaka ye toke Kina ye bomelaki na ye bolalaki na ye lelo bokomi koluka wapi prince d'Angola tina ke ye zana tina mafendega libasa wa Salomo masakana kina ni masole lo bakoyeba ludie lumanisa kokole krashacha ale toke yosute amizika Kongo yesito bayayo okotine menopause na bino Nakoma d'Angola kutute Boko sambwa bomoni nguba bododito bino Boko sambwa bomoni masango bododito bakomi nosuka bakomi kolenga bakangi bisaka lelo principote elobio Yosute na visite Congo Yosute papa okoti meno donc nalobi ko bana kini mupende mukuse yangwane zana bosavurango tonto bebe na bosani yote kwa bana tu ya Mbinza na bike boza na bele bobimisa écran PDG Sayala patron nazolela kaka toujours quoi papa nanga Yves Mobando honorable ozo soutenir nga merci Caporeji mais nini obenga kinga tinazwa commandant de bord tisikoyo Joël Malia Rabi Malia Gelor Malia bino tuna points kwa batoto akatanga tozoke nikatanga na pesa ta moi programme moi programme tozoke nikatanga toke beta po honorable Kidia ba oya be bokata honorable Kidia ba maboko apostile abengi biso foto ke ko betela na makasi na ye tozomata lushika la te donc merci C8 Kungwati Masolona Kande to Solola Dibana Soyo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et voilà, très chers téléspectateurs, pendant que nous sommes en régie, on proposait ça, gloire Kazadina régie, vraiment, Yaya, on proposait ça, moi, les mamans, quoi, ça la plaisir, la Junior Loussaoulou, et pour papa, la Joyce, moi, Bandoi, voilà, dans la vidéo, on a plateau. Voilà, très chers téléspectateurs, de retour pour la continuité de votre mission que vous aimez. Voilà, donc un grand merci. Semaine au PDG à la PDG au début de semaine, place aux alliés. Voilà, je vais me lever, très chers téléspectateurs, cette fois-ci pour Noyamba, deuxième invité dans Rapotobeta Kati, rien que pour vous faire plaisir dans ce Kodja Kokota. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je sac au Kofanayo. Merci. Voilà, je sac. Tu peux y bonne santé. Ouais, santé, nous au monde en Zambie. D'être ezali ngambangolo quoi. Ouais. Mais au monde en a sous-souté ba to lwanda ba lobby donc Joy 50 de l'électrique faut un mariage, je sais que pour tout monde a été ba production azate. Qu'est-ce qui se passe avant tout que dans ma soum sous. Bon, zalika que toza ma après studio on a lobela plusieurs fois. To komi na suka ya masolo na biso. Et tu as dit moko po salana brigadier Sarbati oyo na makasi ya grand prêtre Josué Takata commandé au collège du réveil ba sala ke masolo evanda donc base en tranquille tina septembre déjà ba ozo déjà blo na bango. Voilà, je sais que dans le Samuel Moboy, hein, c'est Pélissa, PDG, il y a la droche, donc patron des hôtels chez Yala, Oazolanda. Il ne peut pas retrouver, on est au côté de Malé, il va tout le monde. Dans Samuel Moboy, et c'est ça, Oazolanda, c'est ça, maman Abotanga, maman Denis Kikola. Ouais, et puis que PDG ndo Yala, Oazolanda, et puis que Yalinga Wabilo Logoa. Kadudi Lansangwe, Maya.
Uyu fulanga miziki ya bana kitira. Wanalaka na nzala bato nyonso misonye. Na bala bebe robino ya kotala nge. Uyu fulanga miziki ya bana. Congolaise. Oya Congolais, mama. Voilà, bravo. Voilà, bravo. J'espère que l'oko salé c'est plus une zambéage congolaise. Et une voix, moi, vieux dans babi open d'époque, non, m'tobo yango. Ah, c'est pourquoi pas l'andu ma vanga LM Vitidoge. Mon konti pe zambé ba jogo tout n'Angola, ba jogo pe ba koti ma solo émission oyo. Mais je sais que dis-nous un peu. Album en ozo salé, zanini et puis apparemment 18 ans. Pour depuis le long quartier latin tisiko yo. Ah, t'es dans le long quartier latin, na bête qui vitrine, na jos bien na. Après vitrine, tu as aussi la lycée qui, mais dès que moi je ne peux pas comprendre déjà que leader à Kemu Panzini, malgré que Nazara est leader ici à Nazalaka. Ah, vous avez leader ouais. Vous avez leader. Nazara est leader. Na culture pays vite, na. T'es na culture Nazara est leader. Nazara est leader à Mounene. Surtout ni ba junior ba soa la ba biso ba MK le gérant. Où tu as qui leader le moins sous point. Nazara leader va penser qui pour nazala ki kukumba mama solo pour moni lelo miso to ngawa négliger générique mais to ko mona ka ba leader miso ba mo zonga na ba 4 on va faire goal ba beti ba 4 minutes ba ga chanteur ba fali ba zo beta ba libre parcours ba ga chanteur mais to zonga na eloko moko générique pour générique ya mteso kumba biso pe kana ba décaler bon so totali orchestre wana Titira, Zaki Mina, force dans Zaki Mina générique. Quand on dit générique, c'est Nyamuragera, autrement dit Trangunyuma. Voilà. Donc, il y a un moment qui n'a rappelé la Rabatouké, Chipo et Azali Kaka. Au moment où on sait la disque, net miso baka artiste baka di mater boy. Donc, quand on a tenu ça, on le la mikatene moto ou lié. Na linga mana zo mata na ngai, batu ba garder toujours image oyo ba message na kozala ngo temps en temps na ngai que nous allons toujours likolo donc on beta te kaka ndengwana yango moni nazoke na boulot nango malembe yebi déjà ba producteur déjà awa ebele bazala vraiment ya mbika vraiment ya mbika donc mais tu vois déjà combo nango combo ya album na biso zo préparé et puis tu ba soki marquant et en a combien de titres pour no déjà balinga kayo ouais ils en ont na 4 titres ça dit na beti générique pour wazo benga Kilanzombo na beti susu remix ba biloko moni na ba temps fort na beta na kitira PV pour na kosepe sabatu et puis na beti nzembo moko na zone de la C8 Sébastien Kongwati et puis na décalé moko autoza nango to sala na brigadier Sarbati voilà donc na côté featuring au sai kana brigade na musicien sousté bon moni ba tout le monde a mis ba fit sala mami car ba chanteur Osco na zone ngama ezalama ki moi loko moko boye ya bien na ba phobit ba tout ça la mona na Sarbati pour na sepela mingi na voix na eko. Avant de continuer, je sais que dans le mobile tebso c'est la somme lo mon bossala na quartier latin. Tous on c'est sous batu moi Sima et ça moi bien, n'est-ce pas le réalisateur patron José Isso. Hein, c'est s'appelle Junior Lusaoulou et pourquoi pas Joyce Mwamba. Donc on doit nanga quoi lelo bandimi quoi assister biso. N'importe, là au moins caraboué, au béton à quartier latin, puis c'est ça tout balinga quoi. Ozon sabango lisusu na ba époque quoi na quoi. Moi mon tour, j'ai pigéré j'attaque d'alo, Chipo il est chouchou de l'Afrique. E banaki ni boyoka musique ya quartier latino boyoka musique. Chris comme ndendu c'est le moment où non, c'est le moment. Et kimbi, priti kimbi, c'est le moment. Et ça, les Ngolu. Et ça, Ngolu ya wuti na Zambe. Et kiti ya pa ya mokonzi. Quadra, na pesi yomote. Quadra pour la biso bogar. Na pesi yomote trop gros. Bravo, je sais que mais na mon nué na ba musicien tout ba que je sais que à salle pe groupe na eh. Na sala déjà orchestre dans déjà 3 ans. Mais ba production, mais je sais qu'on yo kanaté, moi me ça que je sais que biso to e baki na pe na e baki. Ouais, je sais. N'est-ce pas puis là vendele. Donc je sais que to e baki azali sous tezo kanaté. Je sais que bazala radete.
à part moi à judoka la machine sans fil. Je sais que la je sais que moi oyo yebi siko to lambela ki bato mususu moni ke bazi masolo babongi bakomi basomi bien siko oyo ebela je sais que oyo yabuka lelo lamba lelo c'est-à-dire na komi mettre na masolo mais au côté garage pendant tant moulaï je sais moulaï te non faut qu'on rappelle parce que depuis le mois quartier latin siko ça fait combien d'années déjà ce to koyeba ça là-bas 4 ans. Parce que tu as 4 ans. Groupe na bango et tout. Mais je sais que tu as manque à soutien, inspiration, ils ont nigno juste. Ils ont manque à soutien. Ils ont que na linga vraiment dans zoata na au travail. Surtout le babo neto uti, to la roi changu, ba petit na Merlin. To utima, to rad utima kinkole. C'est-à-dire mouvement et comment vous allez mis côté wana pour la maki titre aussi sa studio c'est-à-dire nazo imata na ngai ya travailler na limite ba twaza la desi na su ke lo na leader mo le ina te valo ya yeko to bakre sila mais est-ce que ki lanzombo tala lelo ngana ibi place no beteli do super bima na ko linga te na sala ga disque pour que les sous et sous kaka a on a vu province à Kinshasa non na ko linga no beta disque etambola monde entier. Je sais. Faire croire à Bisso que au ça la peine dans deux bika aux a créé belé au sepeli sabatu na ngo ça sont extrait il y a bloc aux bongisa na toye ba déjà vent goûter ba déjà soke za na bientôt te Oya sama gas. Abima. Babete ki bokoko, onga yena linyoko. Babete ki bokoko, onga yena linyoko. Nyamuragera panza linyoko, tomona mosisa. Baya yedala baga linyoko. Linyoko nango bamai. Eko pesa kaneshina motonyo. Ale bwagala zombo na liakate, pondo na liakate, bwagala pondo na liakate. Ale mwese mongo, eko malinga bo mangai, kala mwana mundi boyo. On est qui l'a zombo. Voilà, Jésus qui est bien, n'est-ce pas, le réalisateur patron José Isso. Hein, on les a pendant nos bâtonnets, c'est pourquoi pas Serge Ngalamoulou, mais Gloire Kazadi, Bongote. Voilà, j'espère Eso qui est bien. Et en fait, j'en profite de l'occasion pour nous couper ça. Gros bisous, boy, na elle, maman, na Gaël. Donc, na elle, maman, na Gaël, elle, Pouga, et pourquoi pas na Yabe Kazadi, Joël Malou. Nodo International, sans oublier Tatou Chilombo, hein, de la part de José Isso, le réalisateur patron. Je sais qu'au un groupe, il y a combien de musiciens, combien de danseurs? Pour la monie, il y a 3 là, invité la monie, on dit animateur, on a 2 chanteurs. Chanteur, moi, parce que. Ah, bon, on n'est pas animateur. Oh, tu as un drummer, il n'y a pas de drummer patron. On a 6. Vraiment. Roi Changu, Mutabima Nanzong, on a lycée, Chamo Panzi. On a porté parole au Bando Yambalin sous ce qui est leader Azate. On a fait Sabino de formation pour un mouvement. Voilà. Mais c'est une source de bindé dans Yana Bango. Mais tu as vraiment trotté. Depuis ce togo, au moins 13 kaka. On a l'ingaraté que ceux qui Katougou bien zéye boy et comme Benda Simba. Ceux qui Katougou bien zéye, la moto Sila n'a pas master. Voilà quoi. Donc, dans ces barami balé, on a pété un state mondele, on a déti. Voilà. Album Nabiso Tozongo. En septembre. Dans septembre déjà, on va Kilanzombo, on va décider, on va se la Makasi. Mais côté production, tous les rares album. Non, production, il y a une vitrine. On a un yo, yo zomona ngai. C'est-à-dire, Katoukou Bianza no Karo Eloba. Vitrine, il y a juste bien. Vitrine, il y a un autre salama sur le baguette, Katoukou Bianza no Eloba. C'est-à-dire, dans 2 semaines, nous avons le programme Moko. On va faire un programme pour la kermesse à Matadi. Il y a Bush. À part ça, nous avons une répétition instrumentale autour de vendredi. Donc, nous avons le mais nous souhaitons mes condoléances à Pascal Mavita Dea Nabiso. Oui. Nous avons une culture pays. Tout le monde travaille ensemble. Nous avons une petite sœur. Donc, nous avons mes condoléances. Si Kazali.
Pascal Deya, Yebi Kageza Makambele Kaka. Voilà, donc je sais que tu as déjà au chité, tu as l'air mais tu sais pas quand même, nous répondre à l'invitation à Bisso. Voilà, un mot de Jean, à tous les spectateurs, à tous les spectateurs, Kayo. Bato Linganga, vraiment, Nyamura Gerayeyo. Oui. Soko Beti plus 243, Beti 85, 44 20, 245. Aux Angamoro, soit aux Merlin, aux Junior Mbouyi, au Bapesson Masolo pour un mouvement, Bissot aux Ali, toujours travailler. Bientôt aussi, ça sommes solo, tout y a studio. Dans ce titre, comme na 4 mois, Oyo, Bakoso, toi, nous, on a déjà tournage à Bakik la Bissot. Si septembre, nous avons déjà générique, nous avons remix. Donc, on aussi lit déjà. Que dédicace le Jean, Batonio Soalingakayo. Je souhaite à Kataka, Mandé au collège du réveil, Dorcas Donatella, Moko Bazana PDG Ndo Chayala, Yum Zolanda Biso, Bautele Belé, PDG Ndo Chayala, Mouvement Yangoyo, et puis na pesi bana kinkole nyonso mbo théâtre, na pesi mbote na maître Kokos Ney Palace, na pesi ba mbo théâtre, et puis na CPL na TVS na ndenge ba yambinga, pona biki ba tout. Na lingati wa tomona émission de comme benga benga biso tant aux alarana no ba semaine vraiment balinga ora ya TV pona libanga to boy solo la ba solo la bana to ngolo bazolanda ngai o balinga ngai ba Sylvain ba Cédric Makinga na pesi bino so mbote bo benga numéro na pesi. Ouais, je sais que les tigres à Bengue, je sais que l'on l'a moins que puis pour moi on a bien été. Bon, mais tu n'es pas été. Et so bogar mo sagana. Et au cani. Vraiment, ouais, c'est qu'on l'a été. Moi c'est d'amour. Ça va, on compte dans la catimité. Voilà, prochainement, on a coupé dans tout ça, les mamans pour tout cela, ma sola. Ouais, nous sommes arrivés à la fin, mais je sais que nous avons dit que ça, moi, le téléman, le réalisateur patron José Isso, tout téléman, on a quelques dédicaces, on a bimatique le plateau, au CP, ça va tous les spectateurs. Voilà, très chers tous les spectateurs, tu as commis vraiment Nasuka, j'en profite comme ça de l'occasion, on va tout Kabouanana, puis ça va me un peu rapidement. On a PDG, à la Droche, donc patron des hôtels chez Yala. De gros bisous. Na petit frère Nanga de Best Katende depuis loin na maman chérie maman Denise Kikola. Mbote belé respect na landu mavanga LM22. Je vais ba jogo ba koti masolango depuis Luanda donc j'ai dit color le méga boss Mav Mavanga. De gros bisous à toi. C'est Nanga, Dorcas Donatella. Donc, on va assister en tout cas. Un grand merci. Puis, Vendele, mon ami Joël Mabassi. En tout cas, tu as commis vraiment la souka. La bonne sanité, il y a Beka Zadi. Joël Malou, Nodo international pour Tatou Chilombo. En tout cas, tu as commis la souka fidèle tous les spectateurs. Un grand merci à l'équipe technique Onyoso, Bazaki Nangalelo, le réalisateur patron José Isso. Un grand merci Serge Ngala Moulou, Moazaki Bongo Nabilili. Et pourquoi pas Gloire et Kazadi Bongama. Fidèle tous les spectateurs, Tokutani Bongo la semaine prochaine. En tout cas, je sais que moi, l'eau, m'aurait fait ça. Bango quoi. Kadia Gayubuta Mwana Nangadikolo, Rotango, Bula Buteta. Kadia Nasa. Nasa Mabayo, Dodo, La Sorobondo, Mabine, Brinet, Dodo, La Sorobondo, Billy, Zinunga, Yamurayano, Elamba, Samakas, Abima, Chipoyeyo, Elamba, Samakas, Abima, Babetaki Bokoko, Yena Linoko, Babetaki Bokoko, Yena Linoko, Amoragera, Pasalinoko, Semana Mosisa, Bayayadolo Magalinoko, Linoko,